Bonjour, bonsoir. Bana Nzambe, ezanga lisusu sa Maria nazo sala deuxième vidéo pona mkona lelo. Nazo partager na bino kaka bolamu na Nzambe ou azali kopesa biso, bolamu na tato azali kopesa biso nazali kokabwamu na bino. To bondela na Nzambe. Merci Père de gloire na commission Nzambe na bibeli Nzambe na bikamo. Seigneur na yokotika sungunga ona maboko no papa. Na kokabwa bolamu no papa opesi na biso longo na bana na yo. Nzambe yo lobanga na lobate. Nzambe bimoni sa Père éternel. Nzambe lo pesa ka message yo bikeno mwana moko mutu moko na sena moi. Dera ko azana posa ko ka message o Nzambe kango la bana Nzambe place bazwami na kombo na Yesu Kristo masi Nzambe na bomo que ton nom soit sanctifié. Amen. Merci bana Nzambe e zanga lisusu o ya bino mwana musala na tata Nzambe na ko kabwana bino e bolamu na Nzambe. Bolamu na Nzambe alelo ezali nini? Bolamu na Nzambe alelo ezali susu parole de connaissance. Parole de connaissance o parole de connaissance o nazo ya mondenge nini? Nazalaki na kaka na ba mois na kansezalaki na mwana komaki date bolimbisanga normalement na komaka date mais message yango na komaki te parce que nazalaki na cuisine na bandai kolamba nazalaki na cuisine nazolamba ezalaki na moi na vandi na cuisine nazolamba na nde to bisoka ba mama to lamba na cuisine na yoki na matoi na ngai balobi na ngai la richesse balobi na ngai la richesse ngai siko na tuni na lobi na molimo lisusu na tuni la richesse ezali nini na tuni richesse ni balobi na ngai richesse na lobi siko richesse nini mbala moko molimo bandi koloba na ngai boye nzoto na yo nzoto na bino nzoto na ngai te nzoto na bino ngo ezali nini ezali biso nyonso tu bato Nzambe akela biso nyonso tu Nzambe akela biso na image pe na bolingo na ye nzoto na bino ezali richesse nzoto ngai siko nazosola na molimo mbala moko na lobi pe nzoto na biso ezali richesse oui banzoto na bino ezali richesse mbala moko molimo abandi ko expliquer ngai o ezali bolamu na tata na yo ko partager na bino nini elakisi la richesse banzoto na biso ezali ba richesse mbala moko molimo abandi ko loba na ngai na lobi banzoto na biso ezali ba richesse ye banzoto na bino quand ezalaki na mois de juin be na mois de juillet ya année o ya 2020. Allez, molimo bandi ezalaki pena na moi vers ba 10h na zolamba na cuisine na banda ko sala misa yango na komaki date te moyena mata na chambre parce livre nanga o ezalaka pona koma na koka ko mata likolo te e na zozwa message kaka nde na telemaki na banda ko kata misu na banda ko kata misuni soki ya nini kolamba na cuisine na zozwa message na zozwa na molimo na telemi bona lala kite na zozwa na esprit mbala moko esprit lobi na ngai la richesse banzoto na bino ezali ba richesse banzoto na biso ezali ba richesse oui mbala moko molimo bandi ko expliquer nga boy bolanda nga malamu banzoto na bino ezali ba richesse ndenge nini nzoto na bino ezali ba richesse parce que Nzambe azali kopesa bino makanisi nyonso tu oya malamu Nzambe apesaka biso makanisi nyonso tu oya malamu ba passé positif nyonso tu oya malamu o tozalaka nango ezali richesse ba pensée ezalaka richesse ya malamu oui ezali richesse nini alobi ba don bien makabo bien ba capacité o Nzambe apesi bino na mutu na bino makanisi o yela kabino ya malamu ya kosala eloko ya kokela eloko bien ba mususu Nzambe apesa bango makabo ya koyeba kolamba malamu ezali richesse Nzambe apesi bino ba makambo mususu ya kosala eloko moko bo malamu kokanga suki malamu ezali richesse Nzambe apesi yo don ya koyeba kosala musala na yo ya kosala neti ya koyeba kotonga ezali richesse Nzambe apesi yo don moko ya koyeba koteka ezali richesse ngalobi okay ezali richesse we esprit lobi na ngai we ezali richesse mbala moko bandi ko continuer toujours na ko expliquer ngai na ndenge nini na nzela ya kati ya makanisi o Nzambe apesi yo na kati na yo Nzambe apesi yo likabo ya koyeba kotonga bilamba lero yo bandi kotonga bilamba ozali kosala kotonga bilamba wana malamu bato bazali koya bazali kosepela na musala na yo bato bazali koya bazali kosepela na ndenge ozali kotonga bilamba mutu wana tonga kamalamu toyoka na mboka leta tata wana tonga kamalamu ezali richesse ya mutu wana mama wana lamba kamalamu ezali richesse ya mutu wana bolanda nga malamu nazokende nango ndenge molimo expliquaki ngai ezali richesse ya mutu wana okay mama wana lamba kamalamu ezali richesse abi we ezali richesse na kolamba na ye malamu na kotonga na ye bilamba malamu ndenge atongaka malamu bato bazali kosepela nango Nzambe akopambola mutu wana na musala wana Nzambe akotinda ba client ebele parce que sango kokende musika mama wana tongaka malamu mama wana lambaka malamu tata wana tongaka malamu musala oyo salaka malamu skill wana oyo zanango do wana likabo wana osalaka musala na malamu ezali likabo oyo Nzambe apesi yo
likabango ko banda na kati na mutu na yo likanisiwa na malamu nzamba peso ke no banda ko sala commerce nzamba peso ke no banda ko tonga bilamba nzamba peso ke no yo zali mécanicien bongisa ka ba voiture bat malamu na nzela na lero zali ko bongisa ba voiture bat malamu lero zali ko sala musana ki mécanicien malamu et ki mécanique malamu na nzela wana sango ko kende voiture nyusi to bongisaka ebi bongaka malamu pe ekenda kalibela ezaka na problème te sango ko kende pa ya bato na nzela bato banda ko ya epa na ko bongisa mituka nzamba banda ko tindela ba client na ndenge wana de nzamba banda ko pambola yo oko banda ko zwa mbongo na musala nesiko ba ko pesa yo mbongo la mbongo bato bazali ko futa yango nezali richesse na yo yo muto sala ka musala moko songolo ko négliger te ozali pa na bolingo sala ka musala na bolingo wana ezali likabo nzamba pesi yo akopambola yo na likabo wana kotika yango te soki oteka ka makala ozala ka na bolingo akoteka makala wana kotika yango te continue na koteka makala nzamba akopambola ba million na nzela koteka makala wana parce que ezali don oyo nzamba pesi na yo parce que ezali likabo oyo nzamba pesi na yo eloko nzamba pesi na yo akoyeba kokabo akoyeba kopambola yo na kati na yango. Et ce qui kakawana te et continue molimo zali ko toujours on nota nazolo bala ndenge molimo zo pesa nga explication yo muto sala ka cleaning malamu obongisa ka ndako malamu soki penzo kombi penda ndako ya ngonde zali musala na yo o ba peseli yo biso nyo tutu yaki nakata mukilo pona kozala ba docteur te biso ba msuto yaki apona mukilo poto sala kwanga yo muto sala ka kwanga soki muto sali kwanga mutale kwanga na okitoko asepeli mutale liboke na yango ezali nde nini likabo o nzamba pesi no continue na musala na nzela ya musala no zali ko sala nzamba ko pambola na nzela ya musala wana yango nde richesse na yo lero zali ko sala kwanga kitoko lero zali ko tonga bilamba batu kitoko lero osala ka o tonga kandako kitoko ba o batonga ka bandako misala nyoso tu avai koma na maboko musala maboko zalaka te musala mutu ezalaka te molimo zali kolakisanga misala nyoso tu tosalaka ebandaka na mutu po misala na elata nzoto po misala wana s'accomplit il faut ekende na maboko il faut maboko esimba yango po te elatisa yango nzoto nyoso te bandaka na kati na mutu nzamba ko peso likaba na kati na mutu ozwi likabwana obimisi yango lero zali ko bimisa yango nde ozali ko sala yango na maboko okopesa likabo na wana forme okopesa likabo na ko tonga ndako forme okopesa likabo na ko tonga elamba forme e bandi ozana modèle omoni modèle na kati na mutu e ko senga maboko po te sala maboko lero zali ko sala wana e ezali ko lakisa likabo nzamba tsaki kati na yo mutu nyoso ezali teke no kaka mobali asalaka te biso nyoso basi na mibali bosala yo mwasi otiaka elika kaka mobali asalaka te nzamba apesi mutu nyoso likabu na ye mwasi fo salaka mpe mosala oza na salaire na yo yo mpo ozali richesse nzamba apesi yo maboko na makolo na mutu ya kokanisa tie babiloko ebele ozali richesse kodepande kaka te na mbongo ya mobali yo ndeko mwasi odepandaka na baposhe ya mibali tika yango luka eloko banda kosala parce que nzamba pesi richesse na mutu nyoso biso no tozali na banzote ezali ba richesse na biso le tozali ko telema ko kende ko tongela mba le tozali ko telema ko kende ko sala eloko oyo kanisaki donc oyo nzamba tiakati na yo skill oyo nzamba tiakati na yo ozali ko sala yango nde richesse na yo nzamba ko pambola na nzela wana oyo bolamu na nzambe tata pesaki biso yo ndeko mwasi olinga kosala te ndeko mobali molinga kosala te ozali na makolo na maboko telema zwa eloko oyo yo mutu bapesa o voix ya koyemba yemba nzamba kopambola na koyemba na yo yo mutu nzamba pesa do ya ko dessiner ba photo ko dessiner batu nzamba kopambola ona kati na musala oyo pesa ko dessiner na musala oyo pesa ya ki art oyo bolamu papa pesaki biso yango na kokabwana bino na mokona lelo ko dépendre te pona mutu financièrement nzamba pesi biso nyoto ki richesse ko dépendre te na mobali no financièrement mobali pe ko dépendre na mwasi financièrement te mobali akei ko sala mwasi akei ko sala boye bosangani si parce que balobi biso nyoso to tozali ba richesse mobali zali ko sala mwasi zali ko sala yo zali ko bimisa batala na yo batala wana ozana ngo na kati nzamba ko pambola na nzela batala o nzamba tsakati na yo
bandeko basi to sala bandeko mibali to sala nzambe alingi te tozala balezi nzambe alingi te tozala bato moko tovandi parce que na mokili tozali kovivre na balwa na baprincipe soki osali te kofuta ndako ndenge nini soki osali te kolesa bana na onde avant kokota na bana okomilesa ndenge nini okosomba elamba ndenge nini nzambe apesi moto na moto ba différent talent soki nazala mutuka na ngai bebi nayebi ke no tata wana azalaka mécanicien akosala mutu nakomema mutuka na ngai kuna abongisi nga mutuka na musala onga nasalaka nakofuta nazali ko tata wana azali kokoma riche na mbongo nakofuta ezali ba échange yango nzambe apesi mutu na mutu biso nyonso tu ba richesse mutu na mutu ba richesse différent ngai soki nasala na problème ya sapato nakokende pa ya mutu asalaka sapato na sombi sapato mutu azali so na posa ya kokanga suki na kokende pa ya mutu akanga suki akosala nga suki na kofuta parce que nini nzamba apesi habilité wana apesi skill wana koyeba kokanga suki po bato nyoto bayeba kokanga suki te bato nyoto te baza ba docteur bato nyoto te baza ba pilote bato nyoto te bazali basali kwanga bato nyoto te bazali basali ba mapa nzamba apesi mutu na mutu skill moko bo apesi mutu do moko bo oyo akoyeba kopambola yo na sima ya don wana akoyeba kopambola yo na sima musala oyo salaka. C'est ça la richesse. Lelo ozali kotelema ozali kokende kozwa bozwi na yo lelo ozali kotelema ozali kokende kona musala ozali kokende kozwa bozwi na yo pote na nzela ya bozwi wana osomba sapatu na yo osomba ma place na moko tonga mwana kikuku na yo osomba mutuka na yo osomba elamba osomba mutu okende pa mutu atekaka mbisi osomba mbisi pona kolesa libumu na yo ozali richesse ozali riche mais yo moko biko utiliser ki riche na ote ovani na ndako kwange ko uta kuneko na makolo na te il faut telema okende ko sala faut telema okende ko exercer o nzamba tsakati na yo obimisa yango na maboko pote ozo richesse na ni change kokende ko sala ezali kokende ko luzwa richesse na yo ozali kokende ko sala après ko sala musala oana après na makasi onza mapesi na kati na nzoto na kokende ko sala musala bakofuta o salaire ezali richesse na yo ba misusu bazana ba richesse ngo ebele ba richesse ngo ezali na ndenge ba misusu bazana ngo amukie donc pona koyeba kosunga yo na selon mode de vie na yo vivaka ozana maboko na makolo na mutu nzamba apesi yo bebiloko wana po exercer yango po utiliser yango makanisi nyoto zaka na mutu na malamu ezali nzambe ne mutu apesa kwa yango zwa yango bimisa yango latisa yango nzoto yo mutu nzamba apesi yo likanisi yake no ozwaka babiloko bato awa omemaka ngo quelque part sala musala wana na malamu okozwa nzamba kotindela baklie ebele yo mutu nzamba apesi yo musala ya kikuku lamba kama lampote nzamba bato bazali kolia biloko no bali kosepela okozwa baklie ebele na nzela na kati na restaurant na yo mutu olambaka yo mutu osalaka clean yo mutu otongaka malamu yo mutu osalaka suki malamu yo mutu okataka suki ya bato malamu ya batata malamu mpenza soki ake na salo kati suki malamu ezali likabo oyo nzamba apesi yo yango nde wana richesse na yo tata wana soki okati suki malamu akepa ya mutu mosusu nani akataki yo suki tata wana azalaka na kwe bato bakoyeba ya parte ya mutu osalaki mosala kitoko ongengisi ye mutu obongisi elongi ya tata malamu baninga mosusu ile bakomona nani akataki yo suki tata wana na nzela ya sango ya mosala osalaki ya kitoko nzambe akotindela yo baclient yango nde richesse na yo nzamba kotindi yo baklia lelo ozali kosala musala wana bazali kofuta yango nde richesse na yo na kozwa richesse wana yeba pe ndenge na kotravaille yango po te bimisala yo eloko mosusu oyo likabo molimo apesaki ngai naza egoiste te makambo notu nzamba kopesa nga malamu mpo na bino bana na ye naza egoiste te yango nazali kopartage na bino na boy nazala juger un jour na pesa ki o message opo na bana na ngai mwana na ngai moko na pesa ki etala na pesa ki don na pesa ki likanisa malamu azali ko sala ngote ti lelo na pesa ki o message ko ndo pesa mut na mtasala batala na salela don on nzamba pesi yo salela talent on nzamba pesi yo yango nezali lipamboli na yo yango nezali richesse na yo yango nazali ko partager kaka na bino tala bolamu na nzambe ozalaki likam na richesse tozala ba dépendant tozala ba indépendant moi si faut sala mobali faut sala misala etanga mitika pona mibali non
Yo soki ba pesa ko makasa ko lona ka ba pilipili otekaka lona pilipili no lona matungulu na yo kende koteka nzamba ko akopambola yo na musala ozali na musala maboko o ya pesi yo parce que bandaka na mutu mingi balakisa bino ba commerce na kati na bandoto mingi balakisa bino ba commerce na kati na ba vision bo sala ba makanisa malamba idea malamu ti lelo bo sali yango te après so zali kolela ngai vi na ngai malamu te sala eloko wana nzamba tiaki na mutu na makanisi na yo ya kopambola yo na nzela wana oyo bolamu papa pesenga na partager na mina mkona lelo na kanisa na suki awa e nazali kokota na deuxième bolamu mususu oyo papa lakisi biso alakisi ngai oyo ezalaki na mwa nini na ezalaki na 7e mois na mois d'août. Pourquoi basali na nzambe mingi ba dévier? Pourquoi basali na nzambe mingi ba bandaki na nzambe et lelo bazo sala susu nzambe na bosolo te? Ezali pasi pe mawaba na nzambe tokanga na nzambe na malamu pe na solo nzambe akolakisa biso ebele nzambe akotika biso te. Yo zoto yo ozali ozio kazo kotala ngai nazali sentinelle nazali musali na nzambe nzambe asalanga grâce afungolanga matoi nazo pesa exemple place nyoso to bato bazana sena moi soki ozali koloba kombo na nga na mabe e komelanga na matoi na koyokango o grâce nzambe asalela ngai nzambe kofungola yo matoi kofungola ngai matoi ezali grâce ezali malamu me yeba pe kaka na manzela ngwana o nzambe afungolo matoi wana obana koyoka pe moyini satana pe akoya koloba kaka na matoi na yo nalali na butu oyo komelaki nga nazopesa bino pourquoi bana na nzambe mingi basali na nzambe mingi ba dévier. Pourquoi basali na nzambe mingi batiki nzambe bakomi kosalela moyini bola nanga malamu ekomeli ngai oyo ekomeli ngai nini nalali na butu na matoi nanga molimo ndenge nzambe afungola ngai matoi ya molimo e nzambe asalaki nga grâce ya koyeba kodisene oyo voix ya moyini oyo voix na ye oyo message ute pa ya moyini oyo message ute pa nzambe na kanisa nasalaka video moko na soki na bosanité le 15 juin ya année 2020 ya koyeba koelakisa bino différence ya koyeba voix oyo ezali ya moyini voix oyo ezali ya nzambe nasalaki video wana soki mutu na natala video wana te botala video moko nasalaki le 15 juin 2020 napesaki ba différence entre koyeba voix na nzambe pe koyeba voix ya moyini e nakanisa na mois d'août nalali na butu nayoki voix bandeko tobanga nzambe nzambe aza malamu koleka malamu nyonso tu nayoki voix o voix soki koya kosala soki ndenge nini nayoki voix le nazali ko eloko na remarquer na voix wana nazali koyoka voix pe nazali komona na monde de l'esprit est vaste monde na molimo eza munene nazali bazali koloba na nga na matoi na molimo nazali koyoka pe nazali komona na molimo pe nazali komona misu na ngai za pole nazali komona na molimo nayoki voix elobi na ngai olingi na pesa yo mokili oyo nyonso likolo na se olingi na pesa yo mokili oyo nyonso likolo na se na lamuki wana lere nazali koyoka voix pe nazali komona monde entier mobimba nazali komona pe likolo univers mobimba nalobi tien oyo nani azali koloba na ngai apesa nga mokili oyo nyonso na likolo na se pe nazali komona mokili namoni pe lere azali koloba ezali eloko moko ezali kopase au même moment ndenge nazali koyoka na matoi pe ndenge misu ndenge ezali komona nazali komona mokili mobimba pe na likolo lere azali koloba lere voix nazali koloba na ngai olingi na pesa yo mokili mobimba na likolo na se pe namoni mokili mobimba pe namoni na likolo na se disako namoni nyonso tu na monde entier planète terre pe namoni univers mobimba bana nzambe bosala très attention mingi lelo o bakoyi parce que nini bayokaki mongongo ya satana nalali premier na lamuki na bondeli nzambe nzambe nanga oyo nini mbala moko l'air na posé question na ekomona les mêmes paroles oyo moyini a présentaka nkolo na biso Yesu Masia
na kanisa ozali kotala yango oyebi verset wana na kati na Bible. Mingi babandaki na Nzambe. Babanda koyoka Nzambe, banda kosola na Nzambe. Me muyina yeke kopesa ko proposer bango. Nzambe soka fungoli o matoi. Yebaka kosala discernement. Ya bavwani nozali koyoka. Yo muto Nzamba sala o grâce Nzamba fungoli o matoi. Yo muto Nzamba lobelaka yo. Oyoka kamingongo. Senga Nzambe discernement. Soki nazalaki na discernement te nengaki na ndima kaka na butu wana na ndimi pesa ngai mokili na likolo na se. Nzoka te zalaki Satana. Mingi basali na Nzambe babebi na se na moi. Bayokaki moi na yeke ko proposer bato. Moi na yeke ko proposer ngai. Na discernement on Nzamba pesaki ngai na lamuki na yeko discerner. Mbala moko le nazali ko discerner pe nazali ko mona les mêmes totala ba film wana le moi na kenda ko tenter ko Yesu Masia. Na mona ngwele kana liboso na ngai boy. Na bia mujini. Lera zali ko pesa propose ko proposer soki kaka ondimi mingi bana na Nzambe basali na Nzambe asolo babandaki na Nzambe moyina kenda ko pesa bango ba proposition moyina kenda ko proposer bango kozanga discernement bandimaki e bakei mais biso na mukili biso bana na Nzambe corps du Christ leri batana bakei bango moko bamiyebi keno bakei mais biso bana Nzambe ba o bazangi molio mosantu bazokanza kaka musali na Nzambe wana Nzambe mutatumbole eza Nzambe mutatumbole na ndenge wana te moyina kenda ko pesa ye makambo ya mokili moyina keko proposer ala kisi mokili apesi ba biloko mokili apesi ba pacte na ye ya mokili apesi ba biloko azaki nango na posa akomi na biloko bozuinyo sotu ezalaki ya Nzambe te Nzambe makambo tu malembe na malembe ndenge ko pesa ye bozuina ye. O soko moni le la ki mala alali soki le na côté gauche comme lobi pou mbala moko na likolo botu na Nzambe. Basali mingi bana na Nzambe babungi nzela. Muina kenda ko proposer bango parce que matoi na mulimo. Soko zana matoi na mulimo za ko fungoma. Ozana ngambo munene liboso na yo. Yeba nini ozali koyoka? Yeba nini o mulimo ozali kolobana? Est-ce que makamuno to yoka ke uta ke pa na Nzambe? Est-ce que ba message no to uta ke pa na Nzambe? Ngai on azali kolobana bino. Ba message na ngai nyoso to bokoyoka. Bo sala discernement, bo senga esprit discernement aso solisa bino. Soki nazalaki na molimo na discernement te, soki na ba ko discerner be esprit te, ba voix te, na soki kaka nandi makapaf na komaki musika. E mulimo bandi ko expliquer ngai bana na Nzambe mingi babandaki na Nzambe ba o Nzamba fungola bango matoi muyina kenda ko proposer bango bayoka ki pe voir muyini mais bazalaki na temps ko discerner te bandimaki oui ko ndima le muyina proposer bango ba pesa apesa bango mokili na likona ba biloko no suta mokili bandimaki mais ça qui déjà trop tard ba ke na nzela na muyini. Et moyina komi ko utiliser bango bato bazali ko kanisa ke non Nzambe mutazo utiliser bango mais moyini déjà c'est à côté kuna na kati asa qui peut terrain wana mobimba parce que mutu wana azalaki na bo socialité mutu wana yebaki ko discerner te ba voix boye ba ko discerner ba voix oni lobela kabino bino Nzamba sali bino grâce lokola ngai mato eza ko fungoma boye ba ko discerner ba voix ni zali ko lobela bino Nzambe na lola zo lokumu pona ba révélation boye. O bozo mona ba pasteur minene ba bungi nzela parce que ni moyina kena ko laksa ba biloko mokili. Batwana ba ko prêcher bino molio mo santu te. Batwana ba ko prêcher bino makambo na ko zonga na Yesu te, makambo na lola te. Parce que muyini asi akangi bango. Mais ba ko tika Bible te ba za toujours na Bible. Pona nini? Moye bino boye bezate ke no basi ba devie nzela. Oli batika ko kamba ba etonga na bango ba église da bango ba ko continuer toujours ko vanda wana me Nzambe atika bango bandakala Nzambe atika bango bandakala ba ko ko tamba na muyini botala ba révélation baza ebele na kati na mboka na biso baza ebele na mukili mobimba partout na monde bazali babandaki na Nzambe lelo Nzambe atiki bango parce que nini bayokaki ya muyini moyina ye ko proposer bango. Neti bazalaki na discernement te moyeba yeba ezate. Moi doute moyina yo ko proposer ngai. Nzambe na lola zo lokumu. Po tapesa nga discernement. Na poser question oh
nzambe likolo na seza ya nzambe nzambe mutakela nyonso oyo nani azali koya koyebisa ngai apesa ngai mokili mobimba apesa ngai likolo na se oyo ezali nani mbala moko naye komona image wana nde moyi nakenda kotante nkolo Yesu Masiya na se retenir na lobia oyo eza moyi naye kotante mbala moko molimo bandi ko expliquer ngai bana nzambe mingi o nzamba sala bango ngolu bafungu nzamba afungula bango matoyi moyini pa kenda ko proposer bango e bandima ça le savoir bazanga ki bososoli bazanga ki discernement bosenga molimo na discernement Saint-Esprit apesaka yango nzamba apesaka yango bobanda ko discernement nyonso tu o molimo koloba na bino ezate ke nyonso tu bozali koyoka na matoyi na molimo e utie pa nzambe bosenga discernement ezate ke nyonso tu bazali koyoka na batonga bazali ko prêcher bino bosenga discernement na ngai on azali ko pesa bino ba message bosenga discernement ya ko discernement ko discerner ba esprit ba mateya ba témoignage kaka na ba YouTube oh boni bazali ko pesa batu ba faux message bazali ko pesa bana nzambe ba faux message nzambe na lo asunga biso na kanisa na suki apona mkona lelo to bandaki na nzambe tiki to bondela nzambe na bolingo papa merci na message opesi na biso merci na bolamu no papa opesi na biso na kokabana bana na yo nzambe simba motema moko na moko nzambe pesa bango discernement pesa bango sagesse pesa bango understanding nzambe pesa bango wisdom oh nzambe na lo pesa bango intelligence ya koyeba ko comprendre ba mateya nyoso tali koleka na YouTube ya koyeba ko comprendre ba témoignage nyoso tu bato baliko pesa ba faux témoignage nzambe bazolo bana kombo no me yo zali susu na bango te père éternel nzambe na lo sunga bana na yo fungola bango mateya na molimo nzambe pesa bango discernement ba ko discerner voya ya yo nzambe na voya moyini satana na kombo na Yesu Masiya nzambe na bomo molio mosantu yo nde muto chanja kabato molio mosantu yo nde muto sosolisa kabato molio mosantu visiter moko na moko akotala ba message o molio mosantu visiter moko na moko akoyoka ka ba message na nga na nzela na YouTube nzambe Saint-Esprit fungola bango matoyi na molimo fungola bango misu na molimo bayoka yo bamona yo nzambe père éternel yo zo lokumu sunga bana no pamba te nzambe soko yo sungite nzambe soko fungoli bana o misu te Seigneur nzambe soko fungoli bango matoyi te ko pesa bango understanding ko yeba ko comprendre mama voya moyini na moyini satana te voya moyini na mvoa na te nzambe bana na oba kokufa tata nzambe pardon fungola bana na matoyi na molimo bayeba ko yoba ko pesa bango discernement bayeba ko discerner voa na nzambe pote moyina kosa bango te pote bakwa na kati na mutambo na moyini te père éternel sunga bana na nzambe mutu nyonso kotala message o nzambe na lola nzambe sunga bana na nzambe bayeba ko discerner voa na yo nzambe na lola bayeba ko discerner voa moyini papa pote bakwa na kati mabulu te pote babunga nzela te père éternel nzambe sunga mawana bomo na biso na tonyo nzambe na lola na commission nzambe na bikamwa kembo zonge pa na yo na kanisa na suki abana nzambe na kombo na Yesu Kristo Masiya o ezalaki bolamu na nzambe tapa pesa ki biso na zana yango ya mingi na telemaka soki nzambe apesinga tango na ya kolekana yango na lekana kesu na mukona lelo o ngai ya bino sentinelle mwana papa kembo lokumu ezonge pa na nzambe wana pona bolamu na na pesi merci na bolamu na pesi na biso na ngana yo o ya mukie papa pesaki na biso yango na yeko partager na bino na sengi na kombo na tata pe na mwana molimo stikete molimo na nzambe bolingo na nzambe e batela moko na bino kozo occasion ko yeba kotala ba message o na nzela na YouTube nzambe na lola abatela bino na sengi na kombo na tata pe na mwana pe molimo santo amen 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 bye 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 bye.